Welcome to our nation. I'm here to lead us into a brighter future. Welcome to our nation. I'm here to lead us into a brighter future. Hey, welcome to our nation. I want to lead you into a bright future. I want to lead you into a bright. It means bright future. Elingo lo bani pour la biso batoto ebi anglais te. La famille na ucho luka anglais o na famille mo na façon moko. Alobi boye imalamu. Na lingi wana Belinda kanzila patrone. Alobi na lingi na guide biso na futur o ezali meilleur. Na lobi on bien STMM pardon yonde mkolo anglais. En tout cas yaka obongse la biso. Bonjour à la grande famille de B52 la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante Maman B52, je suis là. Je suis là pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir c'est mon devoir. Voilà pourquoi s'il y a de nouvelles, en tout cas bon excusez-moi moi petite sœur nanga zo yemba nzemba Belinda kanzi nzela mosusu te na kolanda so polo bo pekisa ya banjolela donc bo supporter biso na elelo azapa nangai, c'est-à-dire je disais, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La famille, je vais nous mettre une vidéo que notre star, Belinda Kanji, la patronne, la poutine, la légende, Mwasi Moindo, Asale la Kibiso, c'était hier, le 24. J'étais dans live, voilà, la famille. Asimbe Abika, lobi, aoye, koula, nzembo, yafana, monsieur Jonathan. Famille bande konanga bobelo ko ebangisa nga makasi avant kota nanu en passant film na biso mon église zana ça cartonne. Je vous dis que du premier épisode hier on a regardé 9e épisode mais film les a déjà na plus d'1 200 000 views. Je dis bien plus d'1 200 000 views. Épisode il y a lobby et ça déjà na 80 plus de 80 quelques views. Belle vie. Eh, prom nini comme maman. Ba famille eh. Mamba, it's okay. Ba famille na ba famille. En tout cas bozala. Nzambe na ngato ya mobondo eh. Bosango kitoko moko. Façon bozo salango kitoko, je vous dis, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Belle vue à Simbi Bik, alobi azuye kolanzembo wana. Menga nazo banga. Webi so belle à Simbi Bik, nge komo bangi sanga. Je me dis, oh boy, boro sutukaka alobi pion, histoire à maman B52 sur la toile. Oh, écoute, maman B52. Baby lobby, nazaki la première à commenter la vidéo écoute. Nazaki kana phone nanga boy na maboko. Na phone nanga kaka boy na maboko na bi lelo tellement maman lobaki mutu o ya koza la première ya ko commenter lelo ana cadeau. Ngana lobi na ko tikate. Webi nzo baba na ko tikate. Mazuindela kolo isozali akobongela tokosenga kolo apesa biso musungi ngalobi na bakinda kotika te. Et puis j'ai réussi, j'étais la première na ba commentaire. Vous allez voir B52 la mignonne na ba commentaire, la première à commenter. Sikoyo nazo tikela biso to meka ko ka message notre maman pesi na journal oyoyo. Tout le monde qui vit surtout aux hommes on a essayé un peu d'expliquer bien fait, hein, parce que quand on parle de d'une influenceuse ou quand on parle il y a star, il faut tout le monde quand il y a star wana fruit où ils ont reflété l'image ya kozala vraiment star. Donc c'est-à-dire Bellevue ako na lo bebelete parce que non lo ba makamo mususu peut-être ya lo bité na kati wana pronga na webi nga mama besengane na ka toujours ko baksa mamungwa ma pilipili. J'ai mama vunga lo bana nga mama besengane yo problème ni ko ba besengane. J'ai mama vunga bomangai. Uzo jour ala susu mira ndei ka binanga. Miracle abina ma besengane yo penze oza ko exagérer. Na butin tout le ma patience
aloba te ke naza ko exagérer ata mama Clémence Sidiki aloba nanga bongo te Clémence Sidiki aloba nanga ka familioise focus. Donc to meka kolanda vidéo oyo film na biso mon église ezosala elengi na épisode alobi to moni ndenge ba effet déjà ya mabondeli ya mama na biso Cardozo ya ndeko na biso Cardozo bandi déjà kosala mbutu ekomi entre yena yaya na ye Omar Kabongo wana tokoya mpona kobeta lisolo nango tolanda message oyo mama na biso Belinda Kandi la patrona apesi mpona bafamilois na bafamiloises. Abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et en passant, je salue Nicole, bato baby na koma Nicole na bomwana na e, mais na minute oyo ayeba na partout na komo ya Fayulu namba 4. C'est-à-dire ya tikali kambuno kite kalo kwa Fayulu, baby nde Fayulu asala kit Fayulu namba 4. En tout cas, je te salue en passant, tolanda siko Belinda Kandi la patronne. Merci. On va continuer la saison. Sur cette chanson, c'est juste la méditation. Bala shalom shalom gazawa. Nous bravo c'est il y a la table pour sa adoration oh là là. Pour les gens, salut les gens, salut la famille. Je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, énormément. J'étais un peu malade, j'étais frappée par la grippe, mais maintenant ça va. Donc, on est ensemble, on est là. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, l'église de Dieu. Église, shalom, shalom, vous êtes là. 100% famille de votre TikTok. Je vous aime beaucoup. Oh là là, ma famille. Oh, TikTok. Ok, je cherche Cilia. Est-ce qu'il est là? Bon. Tarado de Dieu, le cas. Nous allons retenir les amours. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Petit cas, la Alliance. Pour la Alliance. Petit cas, la Alliance. Bon. Non, quand on dit beaucoup à lui, c'est ma canine, c'est mon titre. C'est bon. Déjà, malin. Oh, non, c'est bon. Ah, on a reconnu la parole aussi.
s'il vous plaît. C'est vraiment une chanson pour la méditation, s'il vous plaît. Voilà, là, vous colocons la commentaire à la exactement, ça va pas nature. La nature. Dans l'adoration, hein, s'il vous plaît. Les amis, je vous aime beaucoup. Donc à la parole. C'est une parole, si ma parole, les gens vont être choqués ici. Bon. Quand je l'entends bien fait, avec nous pas inspiré. Nous allons inspirer à lui. Pour la gloire de Dieu. Il faut que tu nous parles et ça, il faut bien pour la gloire de Dieu. L'église Shalom Shalom, j'espère que vous êtes là. Je peux très malade, maintenant qu'on va pas te le battre, hein. Ma voix ne sortait pas bonne. Aujourd'hui, là, je suis vraiment en forme. Pourquoi pas, Naïma. Bon, je recommence la chanson, s'il vous plaît. Oh là là. Bon. Dieu. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Le courant est parti. Ah. Voilà. Jamais. Vous levez? Emma. Retour, les courants de retour. Oh là là. Oh, Jésus. Donc la question, je ne sais pas, l'invité, j'aime pas promettre, parce que les Africains, alors je vais dire, ma chanson préférée, ma chanson préférée. Après, je vais pas la commenter, donc ça m'a aussi. Nzembo na la makasi. Nzembo na marango chaque fois. Une chanson que je ne peux jamais oublier, que je chante à tout moment. Écrivez-moi ça. Choisissez la chanson que vous voulez. Oh là là. Oh là là. Bon. Bon, la grande famille des Aboué Awa n'a muté moi mon qui moi son pourquoi parce que Nzembo o eza na kati awa ezopesa copyright. That's why na muté moi mon qui mais na kotiela biso moi son mon qui a ezoyemba Nzembo nzamba lola mvule silie talaka nangai Changaka Yesu, Changaka Munangaye, Changaka. Oh, livre na banda Sabino. J'espère que Tolandi message à maman. Eza vidéo eza nano esilité mais parti tellement Nzembo on a bien que épée ça copyright yango momoni na muté. OK? Na muté partout wana de façon que biso surtout au meka ko comprendre la mélancolie que la bisoka sango kaka pona choité en tout cas ba homicide yangwana do ba film nyo surtout ya kitoko oh
What? You want to say something to Bervie? Oh, thank you, Mama. Yes. Donc, voilà. Excusez-moi, baby bana. Bana, te ba mona, surtout maman. Azo ko kwakula. Moi, na pas moni maman zo kwakula. Ye pa ye. Azo landa. Mais anayebisi ko meka kutuko ya ko banda kokoma ko kwakula lokwa nga mama abinote. Donc, c'est-à-dire, na kati ya livre o biso surtout eza disponible car ndenge to banda ki koloba. Makambo eza na kati ya livre oyo soki olingi oyeba yanga deja na odaki nazo zelango eya. Soki olingi oyeba nini eza na kati ya livre oyo. En tout cas, eza na ba inspiration ebele. Ma inspiration ya kitoko, makambo ya kitoko ezali na kati ya livre oyo. Somba yango étant familioise, somba livre oyo. Natiki soto landesko yemuko ameka koloba moi moke. J'étais un peu malade, j'étais frappée par la vie. Et maintenant ça va. Donc on est ensemble, on est là. Shalom, 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 c'est le Dieu. Shalom, shalom, c'est le Dieu. Église, shalom, shalom, vous êtes là. 100% famille du bon participant. Ok, je cherche ici, est-ce qu'il est là? Bon.
la chanson, je vois qu'on va inspirer la voilà, là, on signalé direct. Nous, on va aussi, il y a la femme qui pense à l'adoration, on signalé direct. Oh là là, coucou les gens, salut les gens, salut la famille. Je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, énormément. J'étais un peu malade, j'étais frappée par la grippe, mais maintenant ça va. Donc, on est ensemble, on est là. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, l'église de Dieu. Église, shalom, shalom, vous êtes là. 100% famille de votre TikTok. Je vous aime beaucoup. Oh là là, ma famille. Oh, TikTok. Ok, je cherche Cilia. Est-ce qu'il est là? Bon. Non, quand on dit beaucoup à lui, c'est ma famille, c'est le type.
Déjà, ma lèvre, Amen. Oh, non, c'est non. Ah, non, j'aurais tenu la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vraiment une chanson pour la méditation, s'il vous plaît.
Bonne adoration, hein, s'il vous plaît. Les amis, je vous aime beaucoup. Donc, à la parole. C'est une parole, ma parole, les gens vont choquer ici. Bon. Quand je l'entends bien fait, avec nous, pas inspiré. Nous allons inspirer à nous pour la gloire de Dieu. Il faut que nous parlions et ça, il faut bien pour la gloire de Dieu. L'église Shalom Shalom, j'espère que vous êtes là. Je peux très bien, maintenant pour la fête de l'ouverture, ma voix ne sortait pas bonne. Aujourd'hui, là, je suis vraiment en forme. Pourquoi pas la yéma. Bon, je recommence la chanson, s'il vous plaît. Oh là là. Bon. Bon, et ainsi après, hein.
éclaté. Oh là là. Ah là là.
Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production fanatique ya famille Bota comment ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant ki batu discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer, ok, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya problème na biso problème na biso yango eza nini problème na biso yango eza problème ya santé eza maladie oyo eza kati na biso maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, hernie, maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya produit na biso ya naturel produit oyo ezali complément alimentaire produit oyo ezali 100% naturel produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango poison. Biloko tozolia bazo tia yango même hormone. Yango wana compagnie ya Aloe Vera Products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okokozanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo
te okozanga produit oyo te yango na yeko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, boutique la bébé. Oh Kina sans la mignonne au Bokolia. Oh zéro, le bezala Kina disait c'est un deux au Bokolia. On a un. Yangozo pesa posa kozongi sanga bébé na mouma. Basa la ba chaussée kaka pona ba voiture.